parce que bazu ba déception et belé yo yebi basali na nzambe mingi ba fingisi pe musala nzambe pona nini ba interprétation différente. Alors mondo etondi sami na basali na nzambe soki to tangi basali na nzambe o batondi na monde o eleki Congo ezate. C'est ainsi que ngai na sepelaka mingi lobi lobi o ya kozwa poste na Congo amekana nuko sala donc organisation moko ya ndengo wana ya ko éliminer basali na nzambe batondi pour rien pour na biso mais pour na bango eza na but lucratif pour bazwa mbongo. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. Alors nalobaka ngo une fois déjà na émission moko na bi que basali na nzambe nyonso batondi si Congo wana parce que so tangi na basali na nzambe na monde mobimbo ya remarquer que mingi bazande na Congo. Siko eza pona nini? C'est parce que bana posa mbongo parce que Congo eza na pasi. Congo eza na pasi yo kasi so eza ki vraiment Congo na richesse oyo Congo eza na ngo. Basali na nzambe balinga ba comme belé boye. So que eza ki vraiment que dictature te. So eza ki te ke ba yeko boto la biso mboka. Ba américain oyebi ba américain ba former ba soldats partout, il y a pétrole. Na benga bango ba soldats du pétrole. Pona nini bana besoin kenda ko zwa kazwa na ba mboka ba pétrole. C'est ce qu'ils font maintenant na Congo. Bazo salango siko toloba nini. Tangu bango ba ye na Congo bazo konza Congo biso zo mona Rwanda mutazo konza Congo. Alors que Rwanda za kaka canal po bang pont po bango ba leka ba ya kozwa ba richesse obiso zalango. Ba bandi ngo lelo impérialisme. E bandi lelo na ba américain monde baby pour impérialisme. Alors yo yebisanga siko ke epa yo niati epesa melio. Tant zo condamner Kabila ngo oui, faut te condamner parce qu'il y a des étrangers qui vont en mboka. Mais siko total nanu source ngo eza banani. Source ngo eza banani. Tozo benga na ye il faut bima po eza mboka na yete. Mais esika oyo lobby que toute autorité vient de Dieu na esiko niati epesa melio nga na d'accord na ngote. Loko na koti sikoyo na suki na wana bongo tokokoba na zongi maloba. Merci ndeko tambo ebisika lobiete Rwanda ezalika canalisation ezalika kanetka catalyseur ka naissance kwa mbeba ezali déjà ko exister. De place to komi na 3 contre 2. Papa Desfe ndeko tambo na ndeko mbala c'est comme si bo challenge ki baba kamususu. Côté mususu tozana 2 papa mawati na line awaye autika kuyete non il faut le baranzambe mama igete aniatiete il faut basali nzambe bako wako analyser ko comportement na bango mais na nyonso oyo il faut kaka li lo bananzambe etele msabiso na mboka na evite siko tokomi na muntu ya misato ndeko odon soko ozui osilisi mama mize akozwa antenne ndeko odon yo lobi nini kuna pona ko défendre likamutza liko lobete bon nzambe mite zaliko zanga na Congo. Voilà pourquoi Congo ezali ko konzama awa yo lobi nini ndeko kuna. Ok, merci, bonsoir à tous. Na café ya na mwana lelo ya kama mngonga batu msuna sima comme na baki émission l'impresseur qui on zanga te na komi à Paris siko na bina kota na café na benga. Moi je pense que bozolo ba par rapport à la situation à Congo bozo kanga bien. Allô 565 tozo ka papa don loba. Ok, avant de la situation à Congo ceux qui mam tozo vivre pour na pasteur ou bien ceux qui ndeni ya wana question. Oui, ko bapesa oyo un plus concernant est-ce que bapesa le boko na mbata na gauche pesa sur la droite na ndenge tozali mélanger entre biso na bapaya na Congo et puis bapaya ngo 50-50 mboko ekomi ko zazu kaka boy. OK, sur la comprendre que pour le cabinet en très coupé. Alors boy pour ma Congo ils appellent pour mo ninga mona ya pour mo ya religion te via pour mo ya Bible te. Pour moi, au Congo, il y a un problème de conscience. Parce qu'il y a des pasteurs qui vont marcher ma belle et après, passer OK. Donc, na Bonzambé, na Congo, je ne pense pas. Parce que même dans le monde, il y a des musulmans, soit disant qu'ils sont chrétiens, ils sont des Nzambé, mais dans le monde, c'est arabien. Et donc, il y a des Bonzambé, il y a des gens qui ont conscience, et ils ont conscience.
Alors il y a pas passer sur tambola pe mabe, il y a passer sur tambola malam. Tala papa. Oboni na lokaki frère nanga tambo, vraiment bolimbisa mpona bambote na pesite na bino nyonso pena pona na café donc ezokata ko dans 5 minutes bolimbisa bino to na bino mingi boyebi. Maintenant ba papa l'impresario. Oyebi likambo ya mabelo ni atie pesa melio et ça la problème belé na Bible. Nzamba lobaka likambo na bana Israël, ne botala place nya lobaka yango pe place ni kana ezalaka. Quand est-ce que nzamba lobaka yango pe quand est-ce que place ni kana ezalaka? C'est pas que tu as bimai ka bakati mais rouge ba comme na mboka mo après alobi na place boniatie pesa melio non. Promesse ba juif et ni promesse na bisoté. Ya on tozora mi ba kamu ya ba juif o basali promesse na mutu kingandi yo komisi yango ya yo. Non. Au kovandela wana par rapport à la foi, to ko baki amen. Mais jamais ko baki promesse ya Abraham et ali promesse yanga. Be ko baki promesse ya mutu mo be Salomon ki promesse ya mutu ya lelo. Non. Okoki ko tia foi na yo po nzamba sala ki na situation mo boy. Mais ko vandela yango to comme ça wa promesse na yo. Luka nzambe pe ando ba no na ba lo moko na Bible. Vomi nzambe asala ngalo lengi na ngaki asala ngalo ya Job. Vous me dites que vous avez un Jean-Baptiste. Pour lui, Jean-Baptiste, c'est un coca. Donc, pour moi, tant que chrétien, je vais vous dire pour ma conscience ya mutu. Pour agir bien, bien. Pour agir bien, par rapport à 1000 pasteurs batangate. Bakoyi jamais ko diriger Congo. Bien bako ko ba ministre était à l'Europe ba oin dédié. Ba lilobe côté bonti na mikuwa alboke boniki bana wa poste wa ministre. Donc ici déjà makambo wana libanda. Tout que ma Congo ma conscience tout le monde juif parce que c'était promesse faite na ba juif. Comment c'est ba congolais ani na minute ba passer congolais ba lobi nini pour na mboka wana. C'est ça. Ce congolais obeba et après na bonzambete. Tout un pays laïque. Ba toto za ba musulman et banda le loté toto za ba boudian Congo ba kimbangi c'est le loté. Le tout ko boma si ba religion wana. Vous comprenez, mais toujours la conscience et la moto c'est un peu ça papa pour que les comme kata vraiment atikibino baba. Merci. Selon Ndeko Odon Tambo awa mtazana à Paris awa en direct na www.radiosolo.com la bande tosili ko la confirmation na selon oyaye était likambo ya Congo za likambo ya conscience. Likambo ya mabele pe photo yeba place ni to telemenikie yango yo na banza papa Odon okotaki na retard na pesa ya una introduction très bien que nous devons vraiment faire attention pour to yeba ete même kutu bana ise balobana na zozong sabio na kanala et pas koko na bino na poser une question kitoko est-ce que José Bokaboli les 14 territoires wana akabola na bana nyonsa Israël y compris deux pona Manasa na Ephraim moko pona Caleb. Est-ce que ezalaki vraiment volonté en Nzambe que place on a atinda ki bango parce que ba terrain il y avait déjà des habitants ezalaki déjà bankolo nango papa Odon kama bitoko bili kama mabele ke ba yeba pe place no telemeni po loba ete place nyonso ngana telemeni epesa melingai mama mize c'est na biso voix na biso tika to yoka yo lisuzukuna. Eboto la balandi nyonso eboto la bino nyonso na conférence na yoki na solo ya dambo uzoka nga uzoka yo 5 oui na koti ndambo mais na yoki quand même na kanisi na meka koloba na kanisi na saisir l'essentiel boza kolobela lelo na yoki o eza na motuya na kati ya nyonso boza koloba lelo bonzambe na kati ya Congo na mitema ba dirigeant c'est ça o baza na kati ya Congo bongo hein bongo merci papa ngai na kanisi na kati ya Afrique ba situation mingi peuple africain à vivre et ça là que foi na biso est comme un peu perturbé nazolo ba par expérience ya oyo biso to viva oyo to yoka et c'est vivre na kati ya Congo ba makambo lekaka ya mingi ba situation lekaka ya ndenge nini eza na génération moko et beba na kati ya Congo eza kaka génération oyo ba kombenga te génération sacrifiée wana te ba passe ya Congo eza tellement eza la misisa moko
eza ya kokosakana te, eza komilakisa lelo na makambo nyonso ti na kati ya beglise ndenge bino bozoloba wana. Po soki yo moto olandi bosolo ya Nzambe na kati ya liloba na ye, olandi ndenge Nzambe aza kolobela, ndenge yo moto koki kozalela, beglise mingi lelo koki kozala même pas, mingi koki kozala même pas. Po ndenge eza ya kopanzana eza kolakisa ke peuple congolais akoki même pas compter sur situation wana, donc akoki même pas compter sur eloko église azo représenter, kokaki ko représenter normalement. Église azali miroir, il y a présence en Nzambe, miroir, il y a cela que foi eza solide, foi eza na fondement. Mais le fait car église, bah batu mingi bayara na église tende ba mona soto panzana que ba o ba sambela rakuna mingi bayara te. Parce que Nzambe azali bolingo za vérité, aloba que ceux qui bolingani ba talibana ba komona ke boza ya ngai. Mais division église ezaka division église te e banana mitu ezokanisa na ndenge nango, mitema eza kokanisa pe na ndenge nango, bamakambo ezotambola na ndenge nango, bamisu mibale etalaka susu direction moko te. C'est grave soki misu mibale ya mutu moko ezotala ba direction différente, eza grave. Mais tomona nalobi mpona bato baza bela maladi wana te, bamona na moko direction moko, mais oyo ngai nazolobela ezali spirituel. Et ceux qui battent comme kotonga église, comme kotanga église en ndenge mabe, et ça peut biso ngo to sali église en to zape bien te. Nakata mitema na biso. To sala biso bien te d'abord par rapport à baninga to sala bango pembeni na par rapport à Nzambe. Pour ceux qui montent ko senga 5 €, alors sœur en tout cas na zona la linzala na somba lipa. Ngana répondre e o te zana sambe na ta so Nzambe na nga o permettre na peso 5 €. En tout cas, naranisi des mots place on a moi gentil. Vraiment. Pour Nzambe na mona na nga yete. Peso beli penza mbele wana ko ki pe ko répondre pe le wana te. Aza mona musana yo te. Que tant on a sambeli et quand on a répondre non. Et ça la grâce après ça à ça la biso. Et ça c'est une grâce wana te. Muninga ke kufanza alors. Parce que toza ko vivre lelo na ba église na biso na ba leader et église ba leader pe ya mboka eza bolingo na kata mitema eza na ngote to lingi na biso pe Nzambe te po ya lobi linga moninga na yo avant linganga yo nde ozomona ngai te moninga nde boza komonana. Mais alors tozo kende wapi? Toza na pasi ya makasi, église ekomi po boye bakaza église afala sabino ndako atongi Alex Sabino que aza soki na bakiti soki ya ndenge nini pona kata église. Alex Sabino soki non, c'est pas ça l'église. C'est pas ça, c'est l'amour de Christ. Ezali bolingo ya Christ, foi na bino ezalaka na kati ya Christ. Et puis bogoye bane boko tambola, bogoye bane boko vivre na bande ko na bino. Mais ezo mona na te, loko na ezo mona na te. Ezate. Je peut-être église comme un moko peut-être toye banzani to tambola toye bandeni toye ba place tozo kende, mais tant que toze éparpillé non, l'église eza na kolo ba eza perdu. Ba but l'église et comment ba but mususu but l'église lelo et comment na but mususu eza su but o biso to ko yebela te ko ra ko zala église. Par exemple na bo continuer na saisir na sumuke bokoloba. Oui, donc maman Mise Zayana olingo joindre groupe ba oyo bazokanisa ete pasi ya Congo ezali solution na église ete ou bien olingo ke na pasi ya Congo il faut église kaka to liloba Nzambe ezonga na place nango yango na le deuxième section toza ko débattre. Donc aucun ngambo nini